Solola plus ya mokola lelo yango e bandi esengeli boye ba ke semaine leki ezalaki marqué na actualité ya ndenge na ndenge sélection et salami na Fiston Pero. Depuis week-end, l'équipe vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, paix ancien combattant, Jean-Pierre Bemba Gombo a séjourné na Bunia na province ya Ituri et Sikawapi a kitaki pona ko évaluer situation sécuritaire na partie Oyo ya Mboka. Et c'est boyeba que 5 groupes armés identifiés na province ya Ituri na partie nord ya est de la République démocratique du Congo basignaki acte d'engagement marquant cessation immédiate ya ba hostilité na province Oyo sous état de siège. Nyonso elekaki na présence ya vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale paix ancien combattant Jean-Pierre Bemba Gombo Sikawapi batu Oyo basignaki bandimaki ke contrevenant nyonso na acte d'engagement Oyo et kozala sanctionné na action militaire pe judiciaire. Nasuka Yamasolo, représentant ya groupes armés batalisaki boye. Nous, les groupes armés de l'Ituri, Codeco, FRPI, FPIC, Autodefense et MAPI, réunis à date du 19 avril 2024 sous la haute responsabilité de son Excellence, Monsieur le vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale, Jean-Pierre Bemba, prenons l'engagement de cesser immédiatement les hostilités dans les terrains de la paix. Notez bien, tout contrevenant au présent acte se verra sanctionné par les actions militaires ou judiciaires. Natourna Yepe, vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, paix ancien combattant, Jean-Pierre Bemba Gombo, Abakisaki Boye. Le processus pour définitivement mettre en place la paix, la sécurité ici dans tout l'Ituri. On a réuni tous les groupes armés. Il y a une déclaration qu'ils ont faite que vous allez avoir une copie. Et c'est ça qui est le plus important. La paix ici dans tout l'Ituri. Ah oui, Nyonso ezali ko démontrer volonté ya commandant suprême ya forces armées de la République démocratique du Congo, paix à la police nationale congolaise, les garants de la nation, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, azali na yango po na kokata ba hostilité sur tous les fronts, paix kozongisa kimia na République démocratique du Congo mobimba. Hey yo. Soixantaine ya ba personnes au moins bakufaki week-end eleki na naufrage ya baleinière na Bangui na Centrafrique na rivière Mpoku na sud-ouest ya capitale. Selon information tozui sur place, ndenge kaka bozali komona baleinière ezali kokende boye avec bato ebele ba maman pe bana ba papa bazalaki ko se rendre en enterrement ya chef du village Moko, chef du village Mokolo oyo akufaki il y a une semaine. Mais 4 minutes plus tard, après départ na bango, tangu bakomi kaka na place ya Maya Muzindo, baleinière et kabwani en 2 parties et pesi pasi na somo na mawa.
Selon plusieurs témoins, surcharge nde ezalaki à la base ya drame oyo sans moyen ya ba secours moderne, batu ya ba boatu pe ba habitant nde ba se mobilisaki pour na ko éviter drame ezala makasi pe ko sauver quelques naufragés. Que yo. Esali pasi makasi na mitema ya population makambu elekani awa tozali awa na quartier Bon Marché na commune ya Barumbu, plus précisément liboso ya Ista esika wapi bomoni ba pusu ebele boye. Batu ya pusu batomboki ba bloqué nzela po batuti camarade na bango azalaki na pusu batuti epe akufi. Célèbre information tozui sur place ezalaki entre 4h et 5h du matin nde événement oyo elekaki. Land Cruiser moko e utaki côté ya Bon Marché pe eye etuti mutu ya pusu. Mutu ya pusu akwei Land Cruiser ekimi yoka communication. Namoni na sepe penga te tango na zoya namoni pen de ko kufi go balali se bodon na sepe te le sanga mutema pasi mingi parce que na kuti be bande ko désormais j'ai passé que non ekoza ba étudiant de bazo se mettre des ordres pour que to me kande ni na ko calmango mais na ya bona kuta na musika ba bisango no eza ba na pusu ne mutu bazo sa des ordres ba pusu ba sa des ordres de take baki oh non de kona bango moka kufaki wana ne batuteke na moto ne bango na la crise ne bango bazo se mettre des ordres pour que no ba luka solution de ni ya kolongwa de kona bango mais de kona bango na c'était ba 5h ba 5h wana la crise e banda ko ya mais ba sécurité o baza tout près na hôpital o eza baza déjà na matriki ya la crise o tutaki de wana la crise ekimaki mais quelques chauffeurs moka za ki près o arataki accident pe verrier ne alandaki siko la crise wana azwaki plaque ya matricule ya la crise wana eza sécurité o aza wana soki pe famille na ye ba ko sepe ba kuta na sécurité o aza awa akozwa numéro ya plaque ya la crise wana pour que ba bandeni ni kolandela parce que 8 BK bar 01 019 8 BK bar 01 Land Rover, Land Cruiser bapesi couleur ya mutuka te. Awa tokosenga kaka na bakonzi ya la police ya circulation routière awa bapesi bino plaque ya mutuka oyo boluka mutuka bozwa yango aya ko répondre na ba acte na ye liboso ya justice. Kasi ya pasi ezali lisusu ke accident esalami en face ya hôpital moko ezalaka wana tangu bandeko oyo bakomaki liboso po na secours balobi mutu ya pusu yango malgré batutaki ye azalaki couper mananu. Kasi tangu bamemi ye na hôpital baboyi koyamba ndeko oyo pombongo ezalaki te yoka communication. Mais ce qui me fait mal, un hôpital à 0 mètre. Hôpital à 0 mètre. Hôpital c'est à 0 mètre. Dans la qualité d'un état coordonnateur à chef de riz du quartier, hôpital à 0 mètre, beaucoup de moutou. Et tu as koufa. Vraiment, et le a passé. Vie à moutou sacré. Hôpital, soit hôpital yango à 0 mètre. Hôpital c'est à 0 mètre. Selon les informations que je suis awa. Baboy ko zoé même qu'on peut se mettre en premier soin. Yango na Congo, na Mboko na Kinshasa. Si quelqu'un n'a pas l'argent, il a droit à viter. Ah, on a droit à viter. Là, c'est pas normal. Tous sont un chef de l'État. Tous ont conscience. On doit aider le chef de l'État. Mais nous sommes un chef de l'État. Nous sommes tous à Libanda. Tous ont conscience. Tous ont conscience. Vie humaine est sacrée. Déjà beaucoup quitter pour Lukana no stabiliser na no mutu d'après ne bokoya ko Lukana no responsable ya famille na eu ça ko senga mbongo ko sanga te aluka pe mbongo bande ko ne pe baza baninga na e baza ce que sengi mbongo bokoy ko saisir à terme
bino botiki mutu akufita net seconde ba déjà de comme ça mande ko pas zaka na pousse wana eza bien te yango totuni serment oyo ba médecin ba pretaka ezalaka serment d'Hippocrate to pe serment d'Hypocrite po makambo ya boye ekomi fréquent awa na ville province ya Kinshasa okomona ba yena mutu na hôpital ata po na ba premier so ya pamba ekosala mate hôpital eboyi koyamba malade mutazali kokufa liboso na bango ata mawa ya moke ezalaka te ndeko yo olobi nini ndeko ya kazo kopema soki ndenge bayaki na yo wana eloko nini ngai kosanga kino boluka bo rétabiliser na mutu boluka bo rétabiliser na mutu tu comprendre kaka que yo mutu na zonga d'après bokomi koluka responsable na ye so personne ekosenga mbongo kozanga te ata contribution ya bato batamonga mpe basanga te bokanga bango na nzoto bokoyisa bango oyo elekaki lobi eleki na route poids lourd ekamusi bato makasi na ndenge ya kosakana te bitumba oyo bozali komona boye ezali nde bitumba ya bapassager ya train oyo bakendaka matete mpe kisenso na bajeune ya 14e rue na commune ya Limete bamuna wa batama baya muna bake bobuka ngone babuka ngo selon ma information tozi sur place ezande rancune moko ya kala soki pe mwana moko ya 14e rue babetaka ye kote kuna à chaque fois que train lekaka awa soki okomi na niveau ya 14e rue ba jeune oyo bakoma kobamba ba passager mabanga kasi lelo kokamwa train etelemi lokola mutuka ba jeune ya matete pe ya kisenso bakiti awa kulu na ebandi na ndenge kosakana te ndenge kaka bozali komona boye bapanzi basalon ya bato ba boutique bayibi bakiti ba vitre kutu ya bandaku koloba te ezalaki somo bopanzango nyonso bopanzango pena bopanzango bomata tokende bango wana final tokete soda oya te so tola parler te oh tunnel rouge yo pelita rouge wala kote wana heureusement belema moko ya ba FRDC bazalaki wana baye ko intervenir pour situation ezonga calme kasi ba question ezali ebele batu bazali kotuna po bisika oyo arrêt ya train ezalaka te kasi train efrene ndenge nini po awa train elekaka vers po chauffeur na abeta po ba matrikini amis wezda ozomona tozi pena kampe totelemi awa babana oyo bazalaka kuna babandi obunda kuluna allez bamasala mpe bazalaka na lufu bato moki mama na trouble machiniste oyo eske azalaki deja demeche na bajeune oyo po atelemisa train esika oyo babunda boye et pourquoi aye ko exposer bien public ya l'état na bisika oyo ayebaki ke bitumbe kozala soki basakajaka train ya l'état to soki pe batumbaka yango nani alingaki azala responsable. En tout cas situation oyo eleki awa eleka boye te na misu ya autorité esengeli ko gérer yango malamu et puis kosala banquette. Voilà bakanyi moko bazi moko bolamba toki mate wabiso bolamba panzi be biloko na bango nyonso tuwa
Excellence, Monsieur le Président, l'honorable Vital Kamerhe. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, félicitations. Mes respects, Excellence. Mes respects et merci pour tout. Merci pour tout. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Merci. Félicitations. Loyauté réitérée. Juste après l'élection, naye na ba primaire, lokola candidat unique, ya Union Sacrée pour la Nation, na ba élection, ya bureau définitif ya Assemblée nationale, na poste ya président ya chambre basse, honorable Vital Kamerhe, ayamba maki epa ya mokonzi ya mboka, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Fachi Beton. Au sortir après entretien na bango, honorable Vital Kamerhe, Atalisaki Boye. À la demande du président de la République, parce que nous étions 3 candidats, et le président a voulu qu'on applique la démocratie parce qu'il ne voulait pas avoir de préférence pour l'un ou l'autre candidat. Je dois d'abord rendre grâce à Dieu qui a fait que cet événement puisse avoir lieu. Remercier le président de la République pour la confiance qu'il m'a toujours faite et je réitère ici cette confiance auprès de la haute autorité de l'Union Sacrée. Je voudrais aussi féliciter les organisateurs, c'est-à-dire le présidium, aujourd'hui présidé par l'honorable Augustin Kabouya, président AI de l'UDPS. Remercier le président Bosso et le président Bahati qui étaient dans la course avec moi. Nous avons gagné ensemble parce que nous avions pris l'engagement devant le président de la République de mener un combat loyal, démocratique, et que ce combat ne laisse pas de séquelles, que ce combat ne nous divise pas, que ce combat se fasse dans la loyauté, et que bien au contraire, que celui qui gagne puisse avoir un regard tout à fait particulier envers et respectueux envers ceux qui ont perdu, et que ceux qui ont perdu comprennent qu'ils n'ont pas été frustrés, mais c'était la volonté de la classe politique, de la majorité. Ici, je remercie particulièrement la première formation politique que j'ai eu à rencontrer, c'est-à-dire l'UDPS, et ses alliés qui comptent beaucoup de députés au sein de la Chambre, qui peuvent faire basculer les choses dans un sens comme dans un autre. Je remercie tous les regroupements de l'Union Sacrée qui m'ont fait confiance. Je remercie les amis du PSR, Tony Kankou, Jean-Lycée Boussa, Julien Paloukou, Bokele et d'autres qui nous ont accompagnés dans ce dur combat. Maintenant que je vais devenir président de l'Assemblée nationale, inévitablement, parce que je serai le candidat de l'Union Sacrée de l'opposition, candidat unique, et je voudrais rassurer tout le monde que nous allons travailler dans l'harmonie, que nous allons faire en sorte que nous puissions redorer l'image de l'Assemblée nationale et du député national. Nous allons faire en sorte que la séparation des pouvoirs soit une réalité. Nous allons pousser le gouvernement, la première ministre et les ministres à remplir leurs assignations contenues dans le programme du gouvernement, dans le contrôle parlementaire sera de rigueur. Nous allons faire en sorte que les cris de détresse de notre population profonde soient relayés dans les débats à l'Assemblée nationale. Et surtout, cette agression rwando-ougandaise contre notre pays, et particulièrement dans le Nord Kivu et dans l'Ituri, il faudra que là, cela se sache. Nous allons faire en sorte que les réformes soient élaborées et adoptées à temps pour que les actions du gouvernement trouvent un matelas sur lesquels elles vont prospérer et porter des fruits en termes d'héritage que le président voudrait laisser à notre pays. Ah oui, train ya démocratie ezali en marche, Moutouako Tchatembe azate. Avec Fachi Beton, Mboka ezali kotambola kitoko avec un pacte paix, idéologie toujours. Hey, que yo! Et puis tout le monde est en franc congolais. En rapport na vidéo oyo etambolaki partout na ba réseaux sociaux, vidéo oyo bandaki kolakisa pasteur Joseph Kabongo Mulumba, pasteur responsable de l'église charismatique de la gloire et sika wapi abandaki ko humilier maman moko sœur l'église pour se présenter ki liboso na ye na 2000 francs congolais pour na kosenga prière ya bénédiction. Des offrandes comme ça, faut donner aux pasteurs pauvres. Acher, on a des cassans qui aiment voter, longwa. Ama cassans qui aiment voter. Il faut que nous prenions vie dans notre bayaser.
Mais les gars, ça a témoin dans le papier. Na olinga to prier ce que to ko sabe. Ngalinga makasa nkembo. O biloko kendo pesa ba edu. Azawan. Pesa ba John. Ba situation ba osambela yo. Écoutez. On soit té. Na rozwa té. Yoka yenda npe. Na yoka pété. Jamais. Quelques Congolais Nanzela batikalaki indifférente face à comportement pe expression ya pasteur Joseph Kabongo Mulumba oyo ezali ko reflecter image ya mosali na Nzambe te. Même ma pasteur wana asa faux pasteur. Soka le vrai pasteur mais la ko sala mabiloko ya sali wana te. Ko ba pasteur oyo malunga vraiment auto yebi vraiment que noke un pasteur na ndenge liloba Nzambe ndenge sala mela et donc ndenge etanga melaka jamais pasteur ko boya mbongo mundimi atie na sanya mabonza. D'ailleurs kuta mona yongo na ndeni e bandi ndenge nini a contrôler mbongo wana. Mais azapo dans la propos nanga a faux pasteur. Na protestant makamoni za la raté. Na biso na protestant makamoni za la raté. Donc a faux pasteur. Ba baza ba pasteur ba binjambi njambi o bazo ya lobi ba sali bango mwa clique moko boye. Panza bango na mboka. Non, tokomi na tango suka. Comme ça veut ba eloko nini ya bisala. Kondimane za nini. Donc les a passé pour la biso. Donc tokomi na ile kwa suka oto lobai oto komona. Tokomi na ile kwa suka kona. Donc mundini apesi oyo koki oyo azuna na moto kina asali na mwanda oyo azu. Le pasteur a monné et pour na dîme na été. Donc les a passé. On a quoi pour le bango wana. Pasteur wana acte à commettre wana pour que ça la yango te boya mabonza. Parce que wana les communauté commerce comme si à premier côté kababiloko on va payer ses bénéfices. Parce que l'église nous avons qui était juste pour qu'il est sombre. Puis ma bonne volonté, ça peine à monter. Donc ce qui bazamindi ya kosala babiloko wana en tout cas eza malamu te wana eza sur l'église te côté wana parce que mabonzo eza volonté ya mondimi yo moko aleki apesi wana vraiment eza cérémonie ndeko pasteur wana vraiment asala l'effort azonga na bonzambe atika bla ozosala atika bla ozosala wana apesi plan kongola pe bango se baraba bandimi na iti. Quelques pasteurs oyo to approchaki batalisaki pe boye. C'est un collègue pasteur, mais ce qui s'est passé avant la banane on a comme un mythe. Je croyais que c'était mon montage, mais quand j'ai compris que l'image est c'est vraiment pour nous un regret. Pour nous corps de Christ c'est un regret parce que les autres travaillaient pour l'ambongo. Le but premier à l'église c'est le salut des âmes. Alors après le salut des âmes, l'église, les chrétiens contribuent pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Mais pour Bengana Mondimi, il y a 2000 francs et offrande et que Yosa pasteur à pauvreté et consort, ça vraiment c'est dénaturer l'œuvre de Dieu. Comme ici, l'église comme lieu de commerce, comme cop nayo, ça vraiment on peut pas tolérer. C'était vraiment horrible. Bon, il faut tirer les sons au péto qui koloba na baninga mususu. Il faut chaque fois qu'on évalue nos sala. Nous sommes d'abord les ministres de Dieu, les défenseurs du peuple, quel que soit Azala pauvre, Azala riche. Jésus nous avait quand même interpellé, il nous avait déjà prêché sur ça. C'est-à-dire nous devons traiter tout le monde, le kolakaka, batonyon sobazala niveau moko. Quel que soit Azala riche, Azala pauvre, il faut Azwa ici quand même à l'église. Écoutez, j'aimerais encore signaler quelque chose. Les dons que nous avons reçus, nous devons mettre ça à l'égard devant tout le monde. Ça sera encore très dangereux. Ceux qui ont dit que nous avons reçu gratuitement, nous devons aussi distribuer gratuitement. Les dons ne peuvent jamais être échangés en monnaie d'argent. Ça ne peut pas se faire. Aux dernières nouvelles, Toyokaki que pasteur Joseph Kabongo a présenté qui excuse pour exprimer qui regret naïe na communauté chrétienne na Congo église du corps du Christ et de Dieu dont Azali ko se considérer lokola
serviteur. En tout cas, le conseil n'a pas pasteur wana atika makambo wana. Ils bien été. Alors voilà donc M23 mon ya pasteur. Il fallait penser aux accords. Yeah, que yo. Lisolo motema kumama. Papa Yahweh kuma. Papa Yesu ni bakuma lamu. Chef de l'État et la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Beton a procédé qui lobby l'équipe plus précisément mokolo ya mercredi 24 avril 2024 na pose ya première pierre ya ba travaux ya modernisation pe expansion ya maternité et hôpital ya Kintambo na Kinshasa, marquant étape majeure na o etali amélioration ya ba infrastructure ya santé na République démocratique du Congo. Il a donc fallu attendre l'arrivée au pouvoir de votre Excellence, un fils du pays, soucieux du social de son peuple, pour qu'enfin, 72 ans après sa construction, la maternité de Kintambo bénéficie aujourd'hui du début de la modernisation de ces bâtiments vétustes et de la construction des bâtiments additionnels afin d'offrir à la mère les meilleures conditions pour donner la vie et au nouveau-né un environnement sécurisé. Vous venez d'apporter une solution idoine, non seulement à la population de Kinshasa qui sera bénéficiaire de ces luxueux et prestigieux ouvrages, mais aussi aux travailleurs et travailleuses de cette maternité qui sera désormais classée parmi les meilleurs du pays, pourquoi pas de la sous-région Afrique centrale. C'est l'occasion pour nous de vous rendre un vibrant hommage pour votre vision éclairée, celle de mettre l'homme au centre de vos préoccupations en garantissant à notre population une réelle couverture santé universelle dont la gratuité de la maternité en constitue l'un des grands piliers. Projet Oyo ezali ko comprendre réhabilitation ya ba bâtiment existant Oyo etongama depuis 1952 pe Oyo bakobakisa lokola bâtiment moko moderne. Ba travaux Oyo d'une valeur estimée à plus de 7 millions de dollars américains ezali prévu pour la durée ya 24 mois et kozala réalisé na ba bâtisseurs de la nation bana Oyo babengaka lobby bakuluna Oyo bazalaki encadré na service national na Kanyama Kasese pour la réinsertion na bango na société pe lelo Oyo bazali ko servir mboka. Telle était la volonté ya commandant suprême ya ba forces armées ya République démocratique du Congo, ya la police nationale congolaise pe ya service national mokonzi mboka, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le service national a connu une léthargie totale pendant plus ou moins 2 décennies. Le service national n'existait que de nom. Il était mort. À votre avènement à la tête de ce pays, grâce à la ferme volonté de votre suprême autorité, de voir d'une part les sols congolais prendre sa revanche sur les sous-sols et d'autre part, seul de voir la jeunesse congolaise jouer un rôle de premier plan dans la reconstruction et le développement de la République démocratique du Congo, le service national est en train de renouveler, de retrouver ses lettres de noblesse. Il est devenu l'outil idéal, pour ne pas dire providentiel, de votre combat pour l'autosuffisance alimentaire et l'encadrement de notre jeunesse désœuvrée. Des moyens conséquents sont progressivement mis à la disposition du service national par votre suprême autorité en vue de l'accroissement des activités agro-pastorales, notamment l'acquisition des équipements et matériels agricoles modernes, l'acquisition des matériels ferroviaires performants, l'acquisition d'un cheptel bovin, etc., etc. Et à tout cela s'ajoute votre engagement pour le changement des mentalités par l'encadrement de notre jeunesse.
projet oyo ezali na importance moko crucial pour na ville pe pour na mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo azali komona na modernisation ya maternité ya Kintambo, symbole moko ya engagement na ye envers amélioration ya conditions sociales ya ba Congolais pe en particulier ba conditions ya ba femmes congolaises. Boende zalaka Fachibe Béton Yenke yo. Cela la plus à mon collègue comme Inasuka, merci pour la confiance et fidélité. Surtout votre cadeau souhaité joyeux anniversaire. On a 4 fois champion Israël Mouyi, champion play mobile Yassim Moko Zali ko célébrer. Mbotama na ye mokola lelo tozali kolia tozali komela avec un pacte paix idéologie toujours profiter bien na mokolo na yo que du bonheur. Bo sepelaki na ba image, vous faites ça merci. Nani Dabaku azalaki nasima caméra régie finale simamaki na ingénieur YM carré yewana le vieux nanga ya saper. Ngai na bino tokutani na mikolo zali koya.